mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur Clébois-Original.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi, Ndegnaïf Sarabinoka. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Avant de 5 minutes à l'élo, Nazali ko remercier Bino na fidélité na bino bozali na yango na 5 minutes et puis na émission oyo ya rendez-vous des patriotes parce que vraiment émission ya rendez-vous des patriotes au bandi yango sika na direct mais ezali ko pesa masolo bien dès que yambaki mama kalanga donc vraiment batu ba benga ki ebele et puis ba réclamer ba genre ya émission ndengona meto promettre bino que ba émission ndengona vraiment tozo sala yango bomonaki ke donc ba appel les alaka filtré te batu bazali ko benga et si kanyo sou bazali po ba lakisa makamuna bango balingi baloba. Donc merci une fois de plus na fidélité na bino. 5 minutes ya lelo ndengi bino avana banda 5 minutes bino bolinga ngo mingezali ya la musique. Mais boye bake bo ça la différence, il y a deux types d'émissions différents. Donc oyo ya plateau na zan invité ezali masolo ya ndengi mususu. Oyo ndengi na zalaka bonepsa bino ekoti kate ekozalaka kaka donc ezali be mission ya ndengi mususu. Donc yango wana lelo toza penza na méchant ko sakanate omoni biso to yebsaki bino ke soki likambo ezali o tozo mona bien te tokotimbisa président de la République na biso parce que président de la République ayo kaka base et puis alandaka 5 minutes donc soki likambo ezali ya bien te tokoloba soki pe likambo ezali nango normal tokoya te poto créer kaka likambo poto cha peuple congolais ndengi ba site mususu ba journaliste msou basala bazo créer car les cambo pona kopesa ba congolais motema passe. Or c'est pas le moment ya kosala masolo ya ndengona parce que biso toza wana pona kocha président na biso maboko. Donc lelo eloko ezo sala biso pasi po bomona kaka ke mboka na biso tango biso tolobaka ke tozali sima ya président na biso toche maboko, c'est pas pour rien parce que azana tâche moko très très difficile parce que azali nanu na ba médiocre na ba nguna ya peuple congolais oyo basala 18 ans ba kokate ba aida peuple congolais te sikoyo ba komi ko sala tout ba misusu po bazo ba congolais kaka neti kaka ba congolais neti biso bazana bango na sima ya batu wana yangwana président de la République azali nanu na combat na batu wana akimisa batu wana nyoso tout après to vanda na biso kimia na mboka na biso ekosimba parce que président de la République abaki 2020 o ezali année ya ba action. Donc il faut to tiaye maboko parce que yemoko akokokate. Mais yaza na technique na ye askendaka malembe mais esuka kakaka kitoko. Mais lelo toye awa po toye bisa peuple congolais ayeba. Message au et comment esika ya président de la République yemoko. Président de la République Fachi Beton peuple congolais azana simana opo na changement baebi ke yo okumemi changement tala ke bana babandoko futa bachik ba futa bachik te état de droit ekoti ba komi ko samisa na ba directeur à cabinet a 20 ans ya lubwa ko ata sali appel wana 20 ko longwate et comme soki donc acquittement rien donc wana za démarche azo sala normal mais ekosimba te parce que boki ke bazwaki ba conversation téléphonique ya ye na donc libanais wana donc ba avocat ba lembi nzoto donc et quoi boutique na eloko moroté mais président de la République biso soki likambo yebi ke faut contact na biso pe au contact na biso soki likambo ezali to kolobela yo moko lobaki ke olingaka pe batu bazala te ke ba flataka yo mais biso to lobaka makamba solo flatterie ezate parce que tozana intérêt moroté na kati tozolo bango po na conviction na biso et puis po na mboka et puis to yebi ke soko vandisi tempo makambo peze komi calme, peuple congolais akolia. Donc, président de la République, le loto yé poto lobelela yo, omoni batu ya FCC wana, batu ya PPRD wana, balinga kayote. Soki bazaro linga yo, ezali par intérêt. Intérêt moko boy baza nango, donc baroya basali yo neti, donc na moi bazo sexo, na butu bazo sala complicité po basala o ba masolo.
lelo soki tozali koloba bo tozali koloba directement po na Kanambe. Kanambe biso to sepeli siko ndenge yo ozwaka lisusu te soka ye asenga audience ozali ko boya ozali na raison na yo oboya parce que jo wana pas de contact yuma wana pas de contact yo timba koleka ye. Donc président de la République to yo ki biso nyonso tout que ba négociation elingi ezonga na banguna ya peuple congolais tokobenga bango teke baza ba congolais baza ba ndoki ya peuple congolais ndoki ne kaza congolais batu wana président de la République basala 18 ans basali makambo yo salité dans un an donc makambo ozo sala yeba kapé o yebi yango ke ko sepelisa bango te to yoki ba négociation ezozonga pona makambo ya diplomatie tango ba kotia ambassadeur na makambo belé donc ezozonga et puis donc na ba négociation wana to yoki ke Kabundi na Kabuya olongoli bango na kati ya ba négociation. Donc bateau yoké donc bazo tcha bateau FCC moto ezali bango wana donc siko Kanambe alingi bango baza na kati ya ba négociation wana te bazali écarté na sika na bango ozui le vieux qui tenge yezu to boyité to tozolo bateke bato mikolo bako sala te mais vieux wana donc azana ba esprit ba sango mokonzi donc akondima na ye donc ye bakoyi ko manipuler donc facilement que Kabundi donc aye ko remplacer Bakabundi non mais sikoyo négociation ngo po na nini et puis siko toni to expliquer peuple congolais ba comprendre batu wana bazali ko seksa Félix président na biso na moi na butu baza ko sala masolo soki tozali ko loba boye to lingi to ko lakisa bino na ba image to lakisa bino preuve na ba juge oyo batikali na kati ya masolo ya cour constitutionnelle 5 bazali nanu na kati ya masolo ya Kanambe donc baza na kati ya cour constitutionnelle à part oyo to revesaki misusu batikali susu bazo travailler na kati ya masolo ya Kanambe makambo salamaki ke masolo boyebi ke baya lukwebo akoti na kati ya masolo esalamaki ke parlement esala masolo ke batu wana balongwa sikoyo fute pesami parce que Kanambe azana batune kuna bazo informer makambo nyonso tout ezali koleka mais ya zo ya ko bondela yo neti aya kotala kayo asekisa yo mais na kati ya masolo akati azo sala parce que président de la République za congolais des sous ozali noko mais Kanambe yo au stade d'esprit na bino ko kutana te parce que yazana ba système ba rwandais mais il faut timbela ka ye donc akoleka biso na esprit parce que c'est un bendre ata esprit ne wana na état d'esprit c'est un humain. Donc yesuko azobeta masolo na kati tango asa timbeli ke batu wana bango sala bango masolo a convoqué Mende parce que mutu moko na batu musu bazali na kati bazali na parti ya Mende obi ke parti ya Mende aza na parti na mais ezaka ka neti PPRD ezaka donc ba dérivé à PPRD a bengi Mende a gazé mabe alobi o makambo ni lezo salama mutu moko azali na kati ya masolo na yo aza parti no komba ya koki kondima ke balongola bato bazo sala biso so balongoli bango obi ke sikoyo Félix Antoine Tshisekedi arozwa penza donc masolo ya cour constitutionnelle ako gérer ngo na ndenge akotika donc ye moko na batu na ye OK batu na biso wana il faut batika la kana kati Kanambe gazé Mende na ndenge mosiko Mende donc tie kiol ala kamati a bengi mutu na ye wana zaki na kati ya masolo donc il faut tala ka batu na baza ba dictateur donc baza ka na esprit ko dominer eza bango baza na esprit état de droit parce que Mende gazma o aliaki donc pembeni kaka zo perkite Kanambe donc Mende donc ba beta ki ekutu donc Mende subi na pantalon donc Mende kiol wana zo ko banga bengi mutu moko a bengi mutu ne wana mbala moko to ko lobebelete to yo ki sabino bo landa bino moko et panzeli pe na ba réseaux sociaux mais na 5 minutes ezakane lengande mususu bo ka siko Mende azu téléphone azo bozo mona ba makambo bo pe e ko bima na miso badute bozo mona kindoki na bango mais mutu moko kaka kozala wana na kati akoyebisa biso makambo leka parce que conversation wana ezali privé et ko bimate mais nzambe ndenga azali na biso azali na Congo azali na Félix Antoine Tshisekedi donc moi na nzambe ti ebimi libanda bo kabino moko Mende suka bengi donc mutu na ye wana ya parti na ye yoka gazma ndengi a lobelelier ndengi a gazé bo kabino moko conversation après tozongi la bino restez connectés sur cluboriginal.net. À tout de suite. Oui camarade, c'est quoi cette histoire de prendre à partie les juges de la Cour constitutionnelle au nom de notre parti sans même m'informer, faire signer à Omer des documents, aller avec maître. C'est toi qui engage le parti maintenant. Non, Excellence. Mais comment J'ai été convoqué hier par notre autorité morale pour m'expliquer. C'est pas ces affaires-là, comment ils s'appellent
Qui a pris ta place là au Parlement? C'est un certain... Quel est son nom? Mbaki Masanga. Voilà. Ah. Au nom de Mbaki Masanga, CCU et allié prend à partie 5 juges de la Cour constitutionnelle. Tous les 5 juges pro-Kabila. On les prend en partie et il y a une procédure qui est ouverte à la Cour de cassation et les gens de Cache veulent profiter de ça pour modifier complètement la composition de la Cour constitutionnelle. Et c'est moi l'instrument de ça maintenant. C'est moi. Personne ne parle de Bengo. Personne ne parle de Omer. De Mende qui a changé de camp, il est pour Tshisekedi, etc. Tu te rends compte de ce qu'il fait? Je m'excuse, Excellence, on peut juste faire un désistement comme je Oui, mais il faut éviter de faire des histoires dans l'indiscipline, Bengo. Quand tu te fais confiance et puis tu fais des choses comme ça. Non, on croyait peut-être que ce n'est pas seulement c'est tous les 31 qui ont essayé un peu de faire de la prise. Non. Ici, il s'agit de Mbaki. Oui, ça c'est pour nous. On parler de personne. Ça c'est pour nous. Les autres ont introduit, même vous pouvez demander même plus. Même CDAA, ils ont introduit aussi. Et depuis Mobile. On croyait peut-être que c'était une procédure qu'on faisait, bon. Si, on préparait une prise en partie pour confisquer la Cour constitutionnelle en faveur de Cache et nous arracher à nous le FCC. Ah oui, c'est quoi cette histoire? On va retirer, Excellence. On va retirer. Je m'excuse pour ça, c'était une procédure. Bon, moi je croyais peut-être, comme tous les autres l'ont fait, on va retirer. Il faut savoir gérer le temps. Quand une affaire n'a pas pu se faire, on assume ça, nous cherchons comment tout caser, tout ça. Mais vouloir casser la baraque comme ça parce qu'on a un peu de fièvre, il faut casser le thermomètre, c'est pas sérieux. Sincèrement, Excellence, vous avez raison, Excellence. Je suis que vos pas, donc je m'incline, Excellence. Ok. Merci, papa. bino moko botolanda bolandi ndenge menda azali kobanga botala siko joana ndenge bazo gaze ndenge azali kobanga donc omoni kaka bato wana donc baza kutu bato ya diplomatie te ke o bato moko ya état de droit omoni ndenge menda azo gaze abi yo ko sala boy yo bi te ke soki les 5 bato na biso na balongwe tokotika ndenge tokosuka ndenge ni président Félix Antoine Tshisekedi akotika na ye moko na bato na ye omoni ye moko menda zo reconnaître que bazali na problème abike o toza na fièvre tozo comprendre que tozali na problème mais ezali te que to banda susu commission susu problème makasi donc bango moko bazali ko reconnaître que bakomi na suka boyoka joana donc aza kutu kamalo bateka excellence d'accord je suis content na kanise na osala makamalamu donc vraiment bato aboye yango na tozali ko senga Félix Antoine Tshisekedi a yokelaka base ayokelaka 5 minutes yango to ça sondage na bato bino bozo kolanda biso bo réagir bo yebisa biso parce que sondage bo kosala to kotinda ngo kuna présent il faut amona yango est-ce que bino bozali d'accord ba négociation wana lisusu ezonga négociation to ebité soki ya nini yango sikoyo tala bato o Félix azolinga kosana bango négociation tala ba masolo bazo beta ya kati kati Mende Kalate ba économie awawa dans le conseil dans mon conseil d'administration ya masolo moko donc lelo abosani sikoyo lelo azali ko boudé na ye Félix Antoine donc bango bazana intérêt na bango moko moyi bazali ko sala donc négociation ya nini tous koki ko négocier sur na bango te et puis na kati ba négociation na bato ba ko sala ba masolo makasi ba kabundu ba longoli bango boti donc père wana donc azakutu mutu moko akolo bakutu nante donc ba manipuler facilement. Donc to sengi na bino bato bazali ko tala émission o boye bisa biso soki bozali d'accord parce que biso moko tozali d'accord te que Félix Antoine Tshisekedi afongola négociation na ba ndoki o makambo bazo ko sala ya kati kati botana mbeni boki mende wele zali conversation privé entre bango na bango bandimaki te ke ebima na miso bato botala ndenge mende benza zalo ko bake obi ke so salami wana bato na biso na balongwe biso to kosuka wapi déjà to na ba problème botala na lo bandoki oyo o Félix azali ko solo na bango azako yokola bango mawa na makamsu botala ba complot o bazali ko sala po na président na biso donc ezali pasi na mawa na motema vraiment makambo boy vraiment et ko sala biso pasi yango na tozali ko senga penza ke Félix Antoine Tshisekedi négociation na atika yango andima yango te parce que bato wana bazali ndoki négociation na ça servira à rien talaka makambu o bazali ko sala mais njamba bazali na biso ka makambu to ebimaka na poisa donc avant de continuer tozali ko loba na bino boyebi ke partenaire à Sika donc ba tout penza ba adhérer to sengi na bino ba tout balanda 5 minutes vraiment botia maboko na fret maritime oyo ya Feli Mosengo
oyo azosala makambo moko on dirait que eza business te on dirait comme ONG moko ya aider batna ba association parce que makambo azosala nanu na monango te na fret maritime donc ye na ebisi bino ozali na mbongo te ya ko freter voiture na yo camion na yo okeyi na fret maritime Mosengo Feli Mosengo bengi ye akotisi bosali ba papier akotisi camion na yo voiture na yo na mai tango teki après à récupérer bon nano esala mate boyebi batu combien basala masolo ya ba fret asangisi ba mituka asangisi makamtu mais azako zanga mbongo ya kotia na mai omona mutuka evanika bobu ale bayeba longoli yango na nzela ba memi yango après de mutuka mais avec fret ya maritime. Donc ya Feli Mosengo makambu tu wana susi wana ezali lisusu te oza na mbongo te oke kuna bako tinda mutuka na ofele bosalika ba papier ako récupérer mbongo soko teki en plus de cela donc biloko tout ezali ya ba handicapé donc ba canne ba chaise roulante oke ko pesa yango kuna akotinda yango ofele donc tozali vraiment ko féliciter Feli Mosengo na fret na maritime donc tozo senga na ba konji penza ya mboka ba tia mwana mboka oyo maboko donc bolanda bino moko bande annonce donc restez connectés sur Clébois Original. À tout de suite. Conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli to sala conteneur ba voiture to tina na Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina na Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon oteki to zongo c'est parti Holanda to kutasa bilongo eza figuré na équipe de France biloko moya sika na milieu ya matinda ezate ils ont biloko to annonce la longtemps des années mais à un certain moment il y a les cabao tous les cas tout s'est rattrapé pour changer la région de la connexion conteneur yango ils ont en live le monde en plaque à Bruxelles au différent de la 11 verse facilité tu remarqué qu'il y a un réseau il y a matinda bah vraiment il belé bazar ba difficulté massa opé car bien abundi à charger comme là Afrique massa na car charger 207 na ekendarati aux en car na voiture chaba bilokos na kati ekendarati oye to sali ba papier to sali 30% voiture est comme na Congo ngana fretant na conteneur tango oteka ngana teki na longoli fret na ngana pourcentage yo ju le reste na yo bon ikangami Kangami sur les civils. Deuxième bord. Tindiga donc caméra ont bougé parce que dans les couleurs. On a dépanné pas. Modération. On a au Kangabor le monde donc bord et au Kangama donc. Là au Kangama. Sur les civils dans le bord et Kangama. Bord et Kangami qui toque. Bon, deuxième bord, là au Kangama, Tindiga il y a un mouvement. Tindiga, deuxième bord, Kangama, à suivre. Tous en ont balé, tout est monoto la semaine. Feli, Ezani. Groupe électrogène. 12 cylindres, ça, il y a 12 cylindres na Congo, bah, ça, on est bon, 12 cylindres, et là, on a un groupe électrogène, ça, dynamo. Donc Dynamo est capable d'alimenter cité mon malheureux matete au Belingwa. Oh, neti bandal bolingwala. Bandal donc il repère sa bandal les amoké tingengere. Pour monter ma oiseau luka courezo on a Kisasa et loko yo se commis et alimenter courant. 12 cafés à 12 cylindres. Doit alimenter et alimenter bandal mobile. Si qu'on n'a pas besoin qu'il n'y a pas. Et donc une RDC. Mon Dieu. Donc, bonne chose, très important, le roi, toi, moi, difficulté courant. Feli, qui tu as dans le monde? Il y a pas de solo, il y a pas de handicapé, ou coach, qui tu es. Qui tu es? Qui tu es? Nous avons facilité le handicap. Pour ne pas si on a posé un handicap dans la famille. Donc, facilité qui tu es, si on a un handicap, il y a un félé qui est livré au Tilandako. Les gens ont la place. Donc, qui
parti au Bozomona, ceux qui ont une famille, camarades, amis et connaissances, pour avoir handicapé, Feli, Moussengo, Alobina, Bino Boyana, ils ont Ophélie, ou bien Kaka, et comme gratuit, on va les abonner. Donc, toujours continuer, la série continue. Toujours continuer, hein? Toujours continuer, toute la semaine, toujours dans le conteneur Moko. Waouh! Tous les vendredis, toujours dans le conteneur, vendredi, samedi, dimanche, conteneur Iki. Toujours un bateau direct, 3 semaines, bateau Kangi Matani. Alisala, il y a un autre. Alisala, Nanto, tous les dans le comité. Au vide, Alors, un carton, Junior, Wendo, tous les il y a un été. Merci. Donc binomo Botolanda, donc fret maritime azali partenaire na biso asikap fret maritime Feli Mosengo bo moni numéro bo bengi ye bozu contact makambo o ya zo sala et sala mana antenne na fret maritime parce que ezalaka okozwa mutu kozu mutu comme se oza na mbonga mai mutu kataka makambo donc ye ozali na mbonga mai te okei bo sali ba papier atindeli yo mutuka ekomi esika ozali parce que batebe tant batindaka mutuka mingi ezala po bateka. Donc tant okoma oteki après bo kaboli mbongo ye azui mbongo na ye ya makambo il fallait affréter. Donc vraiment ba félicitations na biso na fret maritime ya Feli Mosengo. Donc to sengi na bino batu tout balanda 5 minutes donc ezala bato bazali na Kisasa bozo vraiment contact na Feli Mosengo parce que azali mutu moko il faut ko encourager. Donc siko to zongi kara na loko to zo beta sete. To lobby penza na bato tout bazolanda biso sondage ezali boyebisa bino boyebisa biso soko bozali d'accord na ba négociation ningi kozonga oyo donc Félix a lobby ke ba négociation parce que yazali mutu ya état de droit to sengi na bino parce que biso tozali d'accord parce que bato Félix azali ko solola na bango OK bango moko bazali batu moko bazali penza bien te batu moko bazali penza na tina moko te batu moko balingi mboka te bazali kosala makambo moko bo na moi balobi makambo susu na butu balobi makambo susu bomoni makambo to lagisi bino oyo ya mende makambo lobi bino moko bolandi ndenge azali koloba ke parce que kanambe mutu abengaki aloba ke oyo makambo nini mutu no moko asigné pétition oyo balongola batna biso soki balongoli batna biso tokosuka wa boyoki mende ndenge azali ko gaze mutu na likambo alobeza te. Est-ce que bato abotoko ko négocier na bango po na intérêt mboka et que ko salema te yango na to sengi vraiment la président de la pays négociation na abwaki sa bango ya esprit à la musique aza mwana mai donc aza noko donc bato na bako monela biso te de toute façon bango basala 18 ans basala eloko moko te ezate ke sikonde ba yo sala eloko bazaka kutia ba contretemps donc sikoyo tozali ko lakisa bino boyebi ke nde to ebisaki bino ke famille ya club original ezali ko s'agrandit kaka to ebisaki bino toujours professionnel vraiment professionnel journaliste professionnel Jérémy Mukuna o to ebisaki bino azosala émission au son de la trompette donc première émission na ye ezokota donc semaine oyo tozali ko lakisa bino extrait a witi ko yamba pasteur Kiziamina pour rappel boyebi pasteur Kiziamina alobai ke o Félix akoki ko diriger jamais Félix donc ye azali mayele ko leka Félix donc na pasteur bomona ki après a trichaki azoba kutu ko défendre tricherie na yete Yes, devant Jérémy Mukuna le professionnel, Jérémy Mukuna a sambisie, boyebi ke pasteur Kiziamina a regretté alobima lobana alobaki a regretté na yango andimi penza ke président de la République donc azali mwana mayele azali penza présent solo donc toujours la bino extrait parce que émission ékoleka kalate donc restez connectés sur Club Original bolanda extrait il y a émission au son de la trompette il y a Jérémy Mukuna ayambaki pasteur Kiziamina. Mesdames, Messieurs, ne ratez pas cette émission, ne ratez pas la première de Au son de la trompette avec Jerry Mukuna, une émission où j'ai invité pour vous le pasteur Kiziamina Kibila, avec qui nous avons tout dit, à Bombi et Logo Mogote à Lobi Nyonso. Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, bientôt sur Cléboa et sur Asmedia, au son des trompettes. Chers amis, chers internautes, ne ratez pas cette émission, avec l'évangéliste Kiziamina Kibila, Jean-Oscar. Vous allez suivre une très bonne émission que nous avons faite avec notre frère Jérémy Mukuna. Avec qui nous avons parlé en toute franchise. Il n'a rien caché. Kiziamina a accepté que Félix Tshisekedi est le chef de l'État. Donc ça sera emblématique. Vous allez suivre et vous allez aimer à ne pas rater cette grande émission. Alors ne ratez pas cette émission, cette première avec Jérémy Mukuna dans Au son de la trompette. Et cela va se passer dans votre site
Clé Boa Original, simultanément sur As Media Congo. Chers frères et sœurs dans les seigneurs, bientôt sur Clé Boa et sur As Media, au son des trompettes, vous allez suivre une très bonne émission que nous avons faite avec notre frère Jerry Mukuna. Donc ça sera emblématique. Vous allez suivre et vous allez aimer à ne pas rater cette grande émission. Ne ratez pas cette émission, soyons tous là au rendez-vous de Au son de la trompette avec Jerry Mukuna, avec l'évangéliste Kizamina Kibila Jean-Oscar, qui a tout dit, alors il n'a rien caché au micro de Jerry Mukuna. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Alors, très longtemps. À bientôt sur As Media Congo, sur Clé Boa Original, dans votre émission Au son de la trompette avec l'évangéliste Kizamina Kibila, oya bombe logote, oya lobby nyonso, oyo esengeli aloba. Po na lobby siye, na lobby siye, na nenga mukete. Na lobby siye, na nenga mukete boulanda, pe bouyoka. Que Dieu vous bénisse. Donc, bino mo goto landa, donc bino Jerry Mukuna, un vrai professionnel, c'est quoi, yepenza, na kata masolo na vienne, yebi que Dieu na vienne, et vous allez donc tout le monde sera d'accord, et il en restera ainsi pendant très longtemps. Donc, bo zila penza, bo zala déjà au CP parce que ma kambu oya lobisi, parce qu'ils y amènent nan, parce qu'ils y amènent à Loba Yangote, parce qu'il était devant un professionnel comme Jerry Mukuna. Donc, si koyo to yebisi bino, to zongi na likambo ya sujet na biso ya leo parce que sujet zaka moko donc président de la République Fachi Beton peuple azali simana yo omoni makambo to peuple azokufa nzala na makambo to peuple abike ekoleka nango yango na bazaka na confiance na yo donc mutu wana pas de contact na bangaya chindongo neti bakanambe wana donc o soane supone ne bandelza ki na cadre masolo parce que makambo susu il faut oyeba mais siko makambo tu oso yebi oso maîtriser donc plus de contact na mutu lokola kanambe donc bois qui sa na musika donc ozali na tina susu akomonete la preuve yo moko monike tisiko yo moko ozoza na bango bien talaka mende kutu donc onoma kiye donc talaba masolo bazobeta do ba lié local kopa donc esprit ba rwandais donc ba mende tout ba comment ba rwandais donc tangu kaka donc kanambe akozwa masolo na mbunju na dikosi tokota la place ba kosuka donc mutu wana pas de contact c'est ngaya chindongo donc bois qui sa donc ozali kutu na makambu kutu olobate yango donc le président il y a Congo fort petit nanga papito chamala bando robeta masolo ke yé penza ça pour peine de mort ba mende ba za ba peine de mort donc parce que tel penza zo kaba Congo na yo donc yo mende mutete la ozo kaba Congo na Rwanda bokoma zoba soki makamni Rwanda wana sala ka bino to ebite soka sala bino nini donc yango wana vraiment papito chamala président Congo fort azaki pour donc peine de mort d'ailleurs donc suko tellement asali musala ebele papito chamala azana bakota ba sud bozali komona na ba image donc apemi azali ko se reposer na famille na ye pour azonga à partir de septembre vraiment en forme et puis to reprogrammer sous na rendez-vous avec des patriotes donc eloko tozali ko beta c'était tokotika yangote et puis ndeki tolobaki bomoni makambo to bando beta parce que batutu ba relayer yango to sepeli mais biso nde to bandaki masolo ya recensement parce que avant élection en 2023 il faut recensement après carte d'identité boyebi na Rwanda juste 4 ans Rwanda kota na mboka na biso combien de fois bino moko bosa ba calcul donc biso soki recensement 15 ans et juste 20 ans et kozila président et lobana constitution que président tant que élection salamité président en poste à kotika la kaka na place wana donc recensement ko salama ba carte d'identité salami a pris réforme monétaire et salami parce que mbongo wana peut on a besoin ngote bo moni bino moko ba to FCC le lo bazali ko lobake ba boy recensement oh bah boy recensement et go pousse à l'élection est-ce que bango penza obi que soki sonne bo marambe ba tona ba okufa donc bino bozolo ba bino bondoko pousse l'élection bo ça qui recensement biso soto pousser l'élection to bité que to pousse mais soki salami que to pousse élection et go pousse l'emploi recensement zate to boyi bien salama ba makamoko bo il faut to yeba banane ba voter biso bazala ba congolais et puis to ça recensement to yeba parce que ya sou que salama qui na 1984 donc recensement wana et salama bino bo boulaki yango kututé parce que bo yebi ba Rwanda
ebele batondaki na kati. Donc vraiment bango lelo bazali koloba ke recensement au samate baboy bino bozana likambo kuta koloba te parce que biso nde tozo décider biso nde tozana pouvoir président de la République na biso nde mutazana pouvoir boko mona ndengi boko suka biso tozali bato kosakana te recensement ko salama recensement après carte d'identité après réforme monétaire donc bozali kuta na likambo koloba te parce que bino moko boyebi que boza suka bino so moment président Congo sa kuta na makambo ya coronavirus. Coronavirus, c'est ce que na makambo monde te bomo na ka Félix Antoine Tshisekedi da président mystique et puis makambo to ba corona donc to récupérer ba retard ba makambo a corona so été présent en voyager ça ba makambo belé donc ceux qui corona te présent ngo voyager ça ba makambo belé donc to récupérer ba retard nous surtout donc to remarquer sur une courte pause publicitaire bobi partenariat oblige to comme na ba partenaire misatu mais oya liboso to che liboso po azali mwana sika monika mwana sika il faut yebana mais tout ça na ba deux partenaires na biso mususu éternel. Donc tous allez proposer bino bolanda bino moko publicité il y a Sepela TV na Romain Ilunga le grand traiteur. Restez connectés sur Clébois Original. À tout de suite. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Bino mo bolandi ba partenaire na biso na benga éternel donc Sepela TV na Romain Ilunga les grands traiteurs donc déjà besoin habitude na bango botikate biloko ya bana mboka consommons congolais bo tiaka bango maboko na fret Félix Mosengo azo sala makambo ba fret nanu et salamité donc il faut bo benga bango besoin contact na bango donc avant tout cette émission na biso tozali ko beta c'était sondage boyebisa biso soki bozali d'accord na ba négociation oyo
président alingo sa susu na batuana ya FCC pour na makambo susu ba diplôme bobi ke ba ambassadeur il faut ba longwa ba ambassadeur autour bazali ba ambassadeur ya Kanambe donc il faut président de la République acha nommé ba ambassadeur atika donc batuna ba ko kota kutu na masolo wana te bango balingo sa susu ba négociation donc to partager na bango susu donc ba nini comme susu bango ba 70 biso 30 donc négociation on est na tina te ba la kisi biso déjà mitema mabe na bango donc to sengi na bino penza sondage on a penza to kotindi lango président de la République to kotindi yango parce que amona penza que donc biso mo déjà toza d'accord te parce que bato wana baza mitema mabe donc na moi bazolo ba makambo susu na butu bazolo ba makambo susu parce que Kanambe baza kaka sûr que akolonga Félix Antoine Tshisekedi boule na bango za kaka ke donc ba lâcheté ti bazo salaka ba makambo tu basali seli ba makambo tu zo simbate mais ti sikoyo ba lâcheté bazolo kwa kaka mindondo oyo ke ekopesa contre état pour na président na biso mais président na biso nde tolobaka azali mwana nzambe azali na mission divine makambo bazo sala tu ekosimbate mais président na biso il faut zaka ekenge il faut zalakaka ekenge parce que nzamba loba donc mi batela po yepe abatela donc to komi siko vraiment na suka ya émission na biso ndenge na lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc je reste toujours friand de vos commentaires, de vos suggestions, observations, même critiques. Donc n'hésitez pas à me les faire remonter directement sur notre compte YouTube ou sur notre site internet kleboaoriginal.net. Donc ce qui n'a comme na suka bo epika ba dédicace base de yangonde makambo donc na robanda lelo na ko pesa mbote. Donc, na camionnette Mbola, les descendants de Simon Kimbangu. Camionnette Mbola, les descendants de Simon Kimbangu. Ndeka Tokozaki, vraiment, ils allaient et Sengoto parce que ils ont vraiment grand patriote et puis donc vraiment maître au Penza Timba. A Timba talaka mona bandalo a Bogar. Au Timba donc vraiment tout ça na discours pesate donc après camionnette Mbola donc tokobo sanate tokogi ko lobaku touté donc yeba que ce que moni camionnette Mbola donc tokobo sanate triple action Zakoto. Triple action Zakoto bazali bato ba makaso penza batimba o penza ke na Paris pe ba osala makambo to mona penza ke batimba bana poto donc vraiment ezali esengo mingi na ebake bolandaka 5 minutes avec ces engrais to kesu aux États-Unis d'Amérique pour na pesa Richard Mbuluku donc yé penza na moi cinéma Mama Caroline donc merci à trop na fidélité na bino na 5 minutes avec ces engrais to ke na kati ya Tunis pour na kopesa mbote na kati ya Tunisie pour na kopesa mbote na petit sœur propre Linda Pemba donc merci na fidélité na 5 minutes na nyo surtout au Salaka na kati ya groupe Nabiso et à César Ngadi donc les amis de César Ngadi. Donc si tu allez couper sa mbote donc on dirait qu'il y a ça tu allez couper sa mbote dans Guilhem Massa donc il y a Zala qui peine à Tunisie sur quoi on a qui ça Guilhem Massa donc merci à trop na fidélité nous na 5 minutes avec César Ngatoke sur qu'on a kati il y a Autriche pour na couper ça les boss Escale, les boss, donc Mbote à trop, merci na fidélité, nous on a 5 minutes avec ces engats surtout pessi, les boss, Mbote Tokobo Sanate, Merlin Okano, Merlin Kano, donc na katia la Merlin Kano, na vient na biso, ya katia Montikili, donc Merlin Kano, merci à trop, na nyo surtout ça le rapport na petit nao, donc vous allez toujours na katia groupe na rochapwa, na petit nao, donc ya katia masolo, donc Tokosuki ça, na katia London City, donc jamais Tokorobo ça na London City, donc Tokopé Sambote. Na José Kano ki kakamene tokopesa mbote na maître Wera Mukuna tokopesa mbote na maître Rajamoule. Donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Chouami, assisté de Doudou Swami Doudoulé. Donc restez connectés sur Clébois Original, vous n'avez pas tort. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Ndenge Sarabino ka ke Kanambe bakomi na suka arozwa masolo na mbuchu pena dukos. À très bientôt. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des conseils. Abi bon likamako pona osala ngo yuo ozamona mai nanga c'est vrai totanga na yo du ventre.